zongela et azangi mebalite o ba olula so yebi ba combien de personnes ba olula penel wana ba oluke na minute Michael a la grâce de retrouver encore cette fille là mais tao ya komilelo il n'a pas besoin d'homme, il est dragué tous les jours mais pasteur ningo mona libana ne kozonga oui mama sentiment l'homme basi bazongisa déjà yepe muluba basala déjà bachibaou mamutu tutu chibaou basala ngo soza anda wa libala ya la divorcé asali chibaou te ya za nanda wa libala te a divorcé asali chibaou te il peut s'engager avec notre personne batika okotsa Mike ko banga na bloc ebele soki Mike mais basi bazongisa déjà na lobby mo wa libala basala ba divorce soki alingi ya kofuta afuta azongela bana non futa Mike a fait sur libala soka lingi aza peu obligé à balayer mais soka lingi masina il y a pas de honte dans l'amour ngana solana bangode na santaka bolingo mais sauf que le comportement il y a sengeli pardon même Mike n'enga na zokam attends les gens peuvent dire qu'on l'a manipulé manipuler c'est pas manipulé il faut bazongana moi ba vraiment c'est belé oyebi Mike soka lingi masina où est le problème pas pour t'anaït. Ça c'est un. Et puis yépé. Tant que tu as wana les réunions ça tu n'as boni Mike Sonaï ça dit bolungé zaka. Alors bana wana libalo zana bana kufa no kité. Au moins libala wana ezala esuka na mbetu